Oyo ezali ba cimetière ya l'indépendance bato ba litaki to ba bundaki pona mboka to pona sol oyo po lelo matadi ezala stable. Okay. Ndenge bomoni boye et puis ezali lieu saint. Okay. Ezali ba o bazali ba esprit sanctifié. Okay. O bazali na roue de Stamsara donc baza en paix nesika o bango bazali. Oui, ésotérique premièrement tout est exo, c'est-à-dire que tout est caché. Donc ezali ba enseignement caché. Exotérique exo ezali enseignement caché. Okay. Secret. C'est-à-dire que caché entre yo initié na moninga na initié beaucoup ko partager yango parce que ezali enseignement moko ezana ba dimension nango o ezali partager te bato mususu ba yeba yango. Okay. Ya ba bien ésotérique, enseignement caché et secret. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo. Voilà sous le soleil donc moyo eza kobeta biso na ville ya Matadi o balobi kitoko na elengi tozo kolekisa ba séjour ya malamu ya kitoko na ndenga mukete compte héritier ibula neo tolobaka ka journaliste investigation toyaki kaka juste ya kosala promotion ya artiste et puis esenyi pe to ya melabino batu oyo basala rapé masolo ya occultiste batu oyo ba mekara pe ko manuela batu par rapport ba vie auto le karanango na kati ya motili o parce que babiki ndoke tondi bandeko belé ba yeba raté science occulte ezalaka nini bandeko ba yeba raté exotérie et laxinini bandeko ba yeba raté ba voyage austral ezalaka ndenge nini batu ba yeba raté ba pouvoir ya mindele na ba pouvoir ya batu mingi ba différence wana le longa héritier ibula ndenge naza na ville ya Matadi to na mboka ya Matadi oto benga kalibanga na ndenga moyeki ntadi donc comme ya mina nga junior batu zola ko ntadi bandeko tu ba kolanda nga balobi to na kati ya Matadi kitoko na elengi batu ebele baloba na Matadi ki seza makasi yango nga héritier ibula na pusana ki pona ko yambela bino batu o ba oju ko partager na bango parce que na mboka oyo oju ko lekaka boete foluka pe bakolo mboka po betata masolo pe sala kitoko na elengi pona ko sepesa bandeko tu ba kolanda biso na ba chaîne na biso partout dans le monde entier. Aujourd'hui je suis avec mon invité auto mega pe ko beta ni solo ensemble na ye que je le dis directement boko découvrir nanga que je le dis directement bonjour. Oui, bonjour papa journaliste. Bonne santé. Santé est normal. Bandeko ba kolanda yo bengami na kombo ya kombo na ancêtre ezali kombo na zoki baptême na kati ya école ya mystique. Kombo nani? Ancêtre. Tika peka na kombo na ancêtre. Oui, kombo na ancêtre, kombo na ancêtre ezali kombo na zoki na école ya mystique. Voilà, en tout cas bandeko ba kolanda bino tu bozo bakati no kombo na na zoki baptême ya mystique. Ngai yo excusez nga na citoyenneté vraiment oza nani na bandeko ba kolanda. Oui, naza connaisseur ezali moto tozana praticien connaisseur na mystique. Praticien ezali te expliquer pour ba comprendre. Praticien ezali auto pesi pouvoir azana pouvoir moko inculquer. Connaisseur azali ingénieur en hermétisme akoki ko appliquer ko modifier ko utiliser ko changer ba loi ya nature pour na solution moko x ou y. Okay. Mais mystique ezali moto azana quête permanente ya vérité et puis ya lumière. De plus en plus azoluka mystique peut continuer ko révéler. Donc différence ya wana konga ya ancêtre na zoki yango na dictant na komi na école tant na komi na 6e degré nde ba pesenga kombo wana zaki baptisé parce que na moment wana nde na komi ko yeba monde ya entité. Donc na 4 planètes na bango tozali na 4 na ba entité ngoni so ndenge bazalaka tozali na ba mai moto mopepe mabele puis tozali na ba salamande ba miom ba sylphe ba onde na ba ondine tant on a comme ko kota na dimension nde ba pesenga kombo par rapport ya ba capacité on a l'attaque par rapport à ba capacité on a tenu ba pesenga kombo ya ancêtre. Oui, comment ça la bien? Oui, kombo ko ça la bien parce que ça na souvenir na mitu ya batu nyonso et puis même marabato déjà na étape ya coutume culture na tradition coutume ezali habitude tradition ezali transmission de génération en génération culture ezali éclosion de l'intelligence yango ça que non na kombo na ba dimension ezotambola de pair. Voilà na kombo na ba dimension ezotambola de pair nzamba zaka bolingo ndenge sali kenga na tokutana na opposer question parce que bandeko belé ba kolanda parce que na moni etuluku ya ba Bible ce qui peut ba livre na moni lo moins ça qui sapatu
soki mpe eza nini nayebi te tokokota wana mpo toyeba soki eza nini bandeko bakolanda est ce okopesa biso mo explication ya science occulte eza nini? Occulte, c'est tout simplement ce qui n'est pas connu aux autres. Amoni banona bamon ils ont engendré ba sémantique. Donc ba kombo wana pa ya batu eyaka c'est comme si eloko moko ya mabe. Or ezali kaka oyo yo yebite ya wana occulte, ce qui n'est pas connu aux autres. Alors tant au pratiquer ba dimension wana ça devient réalité évident, ça devient directement la magie. Donc eloko ezali étrange na vie ya mutu to na présence ya mutu. Voilà, merci bandeko ba Rolanda yo na ba explication on a kopesa très clair ozolo ba pe kitoko. Merci. Ozolo ba pe kitoko. Est-ce que vous expliquer biso exotérie na exotorique ezani? Oui, ésotérique premièrement tout est exo, c'est-à-dire que tout est caché. Donc ezali ba enseignement caché. Exotérique exo ezali enseignement caché. OK. Secret. C'est-à-dire que caché entre yo initié na moninga na initié beaucoup ko partager yango parce que ezali enseignement moko ezana ba dimension nango o ezali partager te bato mususu ba yeba yango. OK. Ya ba ben ésotérique, enseignement caché et secret. Donc ezali ba enseignement intérieur ezala na 4. Mais exotérique ezali enseignement en public. OK. Comme toutes les religions, donc catholique, islam, christianisme, bangoné sont dans l'exotérique, ou les karanakati ba église. Mais exotérique, ils ont pour na ba initier. Garder secret pour ne pas désacraliser les sacrés, parce que secret zali sacré. Lorsqu'on désacraliser un oza sous sacré, à ce moment-là la difficulté et yaka et pas ya mutuana parce que zali gardien un mystère. OK. Voilà. Bandeko ba Rolanda. Omeminga na caméraman nanga na kata cimetière. Avant de poser la question mususu, bandeko botala boyoka histoire to boyoka explication o ya maître ancêtre nanga memaki biso na cimetière ngana bino cimetière wana to yebite to tala makambo o eleki na kata cimetière to koyeba pinde to kozonga. Voilà, to moni omemi biso awa na kata cimetière bandeko ba Rolanda na Congo température omemi biso awa omemi biso na objectif final. Oui, oyo ezali ba cimetière ya l'indépendance bato ba litaki to ba bundaki po na mboka to po na sol oyo po lelo matadi ezala stable. OK. Ndenge bomoni boye et puis ezali lié saint. OK. Ezali ba o bazali ba esprit sanctifié. Okay. O bazali na roue de Samsara donc baza en paix na sika o bango bazali. Parce que makambo o biso to yaka wa des fois to sala rappel vers bango to benga bango ba epe ko secourir biso na ba makamsu toza na planète Terre. Makamsu toza na planète Terre bandeko ba Rolanda parce que bino a bo croire ming na mengu même. Bokom ko croire lisusu na ba martyr na bino matadi. Donc nyonso wana bango tu baza ba esprit sanctifié. Okay. Les ancêtres. Siko ba oyo baza ba ancêtre oyo n'importe ancêtre était to benga. O batambola na piété pe batambola na bobangi nzambe. To sala rappel vers bango ezala mbengu azali moko pe abundi na kati ya mboka o. Tozana bakaka tadi tozana bambengu ba André Masuwa bango tu wana bazali ba o bazo secourir biso na bakamu susu o ezali ke non faut bopesa mutu solution to ya pe côté vers bango ezala mbengu ezala bango bayaka na aide pe bayaka na secours. Mais bayaka na aide kotala ke bolobi ke bato ba marka histoire ya Matadi. Mais ça fait très mal ya romona ke cimetière na bango za délabré za na état délabré ma bato ba bundela Matadi za lelo Matadi na état o ezali to mona Matadi banda ko étage bani tout mais kotala ce cimetière ya ba martyr na bino. Journée à propriété za journée ya lobby. Okay. Lobby bisonyo so toyebi valeur nango to yaka awa to sarcler et puis to pesi ba offrande na bato o mususu bazaka nzinga po biso za ba gardien ya cimetière. Okay. Oui donc ça dit que basi ba kufa baza en paix mais to ça la appel vers bango faut koza na code oye akolamuka po aya kopesa aide na oyo bengelie. Mais par rapport na bandeko ba kolano par rapport à structure na bino ne bosanga na bomoko ba spiritualiste nyoso ya Matadi nde bosangana na clique na bino zani ni flamme. Donc to parler sur ngai
Tu n'as sérieux, oui, tu parles sérieux, tu as sérieux, mais par rapport au gros, une initiative pour arranger, et ça t'a clôturé à la propre. Non, balié oyo, il suffit oyo ba valeur nango, ndeko ya pour cercler. Ngana ya kanga moko parce que na bi valeur nango. So botali nombre de tombeaux, ezali nombre de pouvoirs obiso to utiliser. Et ça na combien de temps? Donc ndenge za boye ezali na L oyo kotoyo. Ezali 20. Na L oyo kotoyo pe ezali 20. Donc ezali 40 tombeaux. Oyo pe saka donc 40 dimensions au tokota nango poto matana be échelle ya perfection. Voilà. En tout cas, merci Bandeko Balandi, c'est très bien. Yango meme bisoka awa. Oui. Yango na meme bino awa et puis tokota na ba vivre des sujets mususu pona me ka ko expliciter ndenge lumière kendela. Voilà, avec votre appel donc c'est sur na plateau to panzanteke. Voilà, en tout cas, Bandeko tout Balandi, on peut se explication par rapport à la cimetière et pas sur mes maquibus. C'est qui dit à quoi? Oui, dans mes maquibus dans la cimetière pour na ko me ka ko expliquer ba tumsu baza ba libanda mboka. Lobi ezam kolo ezali fait des parents et puis to kenda ko circuler pour to ça la propriété katinango. Mais et dakabiso pe pour na ko ça la invocation kuna. Soko ndo ça l'invocation, soko telemi liboso ya tombo, ndenge na telema ki wana o ça la 9 pas. 9 pas ok, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ce qui 9 n'a pas qui robeta maboko 3 fois. Pourquoi 3 fois? Ils allaient numérosophie. Ils allaient parcelle, il y a ba énergie. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après au bois comme kasu, to chamba oyozana. Après au sengi na oyo oye verrier. Donc ba cimetière bomon nango ils allaient balier saint. Donc ba tuana bazali ba précédent biso to Rolanda bango. Ndenge batambola biso pe kosenga to tambola bongo soki to salaka to kendaka aide pa na bango eza biso moko kaka te omona ngo pe na Bible omona Saul akendaki kosenga ba na mystérieux wana ba bengela nani Eli po nzamba bana ko révéler susute. Donc Eli pe yaki et puis basolo laki ndenge moko na kati na biso soki na zui musala ya mutu eke na monike no nazoko kangote na kumemango pe kuna parce que kuna bango nyonso bazali ba oba vivaki na mokili ba yebi ba difficulté o bango batika na mokili pe ba yaka na solution pour que na pour récupérer l'énergie eza pa na bango pour vous ça la travail na bino. Oui, donc to kota contact na bango parce que muto dans corps âme esprit ko kufa ezali 3 étapes au muto aleka nango pour kota contact avec yé o ko utiliser pouvoir ou ya esprit na yoana pour aya ko sa solution. Tango azoya tellement ça déjà revenant ezali moko ya spiritisme. Spiritisme ezali nécromancie. Et yé na nécrologie. To kota contact vers bango na procédure o tozana ngo vers bango ba ko ya na solution pe ba ko sa solution ezala na santé, ezala na difficulté familiaux, ezala na évolution en commerce na o nyonso muto ko linga. Voilà, na o nyonso ko linga na moni be tuluko biloko ezana sia ko expliquer biso ba bandeko ba Rolanda. Oui, ezali ba objet cérémonial. Donc ezali ba objet cérémonial, ezali moi si na mobali, ezali biloko ya ba pouvoir ancestral. Bokomona ngona sapat oyo nulle part ailleurs. Ezali kodia. Donc tozali na kodia, tozali na mpungu, tozali na nzimbu, tozali na mbambu. Donc 3 wana mbambu. Donc kodia yeyo, mpungu, nzimbu, mbambu. Donc mususu na ye na ngote mais n'expliquer nyonso ndenge yango ezalaka na ba famille oyo ko uta kasangula mwanda bayebi pe bazalaka na pe bayebi ndenge fonctionnaka mais ebima pe balibanda mboka batu mususu bazo évoluer na yango donc eza biloko oyo pona ko sala ngo premièrement ezali to luka to kotaka na forêt to na zamba to esika moko bonie moko ekauka edata eye na ekomi na poussière benga ngo poudre ba benga ngo poudre noire. Poudre noire wana nde to sala ka mélange à des fois na mukolo moko koko moko utokufa elambo ya kufelaki to mélange rango nde sko to sala ka rite incantation. Par là na orientation ya ba mantra nde eko créer kodia eza na ba principe nango soit pona bilanga, soit pona pêche, soit pona commerce, soit pour la activité nyonso. Mutolinga za la chef dans la société et puis donc ça dit que code des meilleur fox ya commerce. Et puis si on zanango, on retala ba papier belé les loyo. Ba voler na biloko oyo, bazo vivre longtemps et puis bazo réaliser ba grand projet. Mais si on tali lelo na jeunesse par rapport ya biloko ozo te la biso libande zoya,
okomona évolution nango ezokata mutu vie pona nini oza bien orienté te o ezali mukolo lupango biloko o étrangère ozali locataire allez-y comprendre mukolo lupango na locataire na suka sanze za randenge ni donc on a parlé on pesa ba détail par rapport ya kisi ya mundele na kisi ya mutu mwini oui nangana pesa détail côté wana mais pas na biso ba maître spirituel tozala na frontière te parce que ngana sali religion comparée et c'est ngato mélanger tout parce que tozwaka baka nyoso ya ebele nazali généraliste comme sous généraliste par rapport ya ba dimension c'est un maître spirituel faut oyeba ko utiliser ba force ya est ouest nord sud au cas où o évoquer l'esprit à est ceux qui va passer sur solution te va sur tala ya ouest directement na kati cercle na yo cercle et la signe infinité au tali directement côté kuna au projeter et puis au bengi donc ça dit que dimension est ça la rabiso to yé ko la nyos voilà to yé ko la nyos ba entité ba salamande ba mion ba sylphe ba onde ba ondine ba entité à 4e dimension ba astral ba starut ba smodé ba roi digle ba satanael ba entité élastique ba entité atomique ba entité cinétique ba esprit supérieur ba entité ba ange ba archange bango tout wana to collaborer na bango pour to pesa solution et pas ya batu ba vers biso mutu azali malade tant voyez pas na yo souci na abika pas importe qui se repère ça ce qui peut se guérison nda betele maboko c'est pour cela senga tous aller kokoka pito yeba nyoso mais par rapport à biloko bimisi ban code ya to ka batu mwana wana simba code ya famille mwana na sanga so ba conséquences na ngozala parce que tant yo de conseils pe batu faut que ça la colo le pont que ça la locataire faut expliquer batu parce que ba conséquences à biloko to yebi oui spiritualité premièrement la spiritualité ezali exo enseignement caché secret tant yo ba poni yo ba ponaka tout le monde premièrement il faut ezala voix na yo na ce que ezali voix na yo to ça la projection astrale to visualiser totali na provenance divine est-ce que ba komela yo nzela o ce que ba komela yo à ce moment là nde to cotisation na système faut simba trois principes au simba ezali na oser vouloir se taire olingi omoni okangi monoko ya liboso ya ngwana ya mibale osimbi ba loi ba principe na ba loi na ba réciprocité des effets autant mon ba principe on po yeba ko gérer yango eliaka pe emelaka eliaka pe emela da yo muto zun code yo boma yo pe donc koliana komela ndenge moko seko yambi mupaya ezali ba eza ba loi ya nature puis eza ba principe ceux qui va lobia kolia to komela mbala muso kolia ba froma mbala muso akomela soit chamba ceux que vous respecter yango ndembo ko évoluer parce que yo na ère ya kolia sango yo zo ningo kolia sango tant on voyager exemple ke poto parce que mingi ya batu bazana ngo awa tant on déplacer au monde a initié pe moi sina ke mama soko moni ngongentel zwaka biloko ko tsaka na chambre na ngai oyo beaucoup parce que biloko nyonso ya pouvoir et senga fo ezala na hôtel hôtel ezali ba mesa auto sala ka auto chaka ba biloko oko créer atmosphère appropriée pour permettre yo au gérer pouvoir o yo zanango et puis alia bien amela bien pour danger to difficulté et ya ni vers yo ni vers famille. Mais ce que autant on lobby bon ba danger ce que ce qui mutu oyo azun code ya wana tele akufi au sande ce qui akufi donc il faut appeler ça initiation directe na oyo soit mwana na ye soit ndeko na ye donc ça dit que ce qui akufi faut avant akufa pour appeler ça initiation soit na mwana na ye soit na ndeko na ye mususu azala initier pour yeba ko gérer pouvoir wana pour des autres à la tena kati ya famille. OK. Voilà, donc je crois très bien bandeko ba Rolanda. Ce qu'on a eu qui awa na explication na yo, a expliquer bison code ya, expliquer biso boy. Ce que mutu so ka lingi a procurer nango. Il faut ça la mapo code ba pesa ngo na famille. Et ça te que ya pas na yo pesa mutu code, yo pesa mutu code ya. Code avant ba pesa ngo na famille, mutu famille ba sela ki yango na un bon maître, na un bon mystérieux. Mutu ko ya to seli yango. Mais avant tout ça, il faut tout na provenance divine. Parce que makambo tali mbongo, premièrement difficulté ya kawapi. Mutu musuba komela ye, musuba komela yete. Mais souci na ya koma na mbongo. Or toza na première loi, ezali loi ya effort, okolia na mutoki na yo. Deuxième loi, ezali loi ya moindre effort. Eza su mutoki na yo te, eza mutoki ya ba entité. Ba musu na yo kaka wa zo pesa mutu porte-monnaie magique, to pesa mutu mbongo, mais rotala yebo yebisi mutu wana wo pa nanga sacrifice ezate. Mais c'est bino mode lobano mais ezalaka regret na yo muto ozokende vers muto bongo na eloko moko ngeke ngo sans sacrifice yo po osepeli OK non faut te expliquer ba vérité pour ba comprendre
yo oye vers ngai na pesa yo mbongo to bonheur à défaut oza na mbongo te to za na mbongo kuma na bambongo ebelo sala ba faire mbongo wana ezanga te na kopesa yo ba entité ba entité ba bengi bango ba miom ba koya kotikela yo mbongo ko tambo na koya kotikela mbongo ata mo no soko tindie mingi ko mona na suka na somba bombo somba mikata lobi merci mama to merci papa combien de fois qu'on a entité azo kotikela mbongo wana yo zonginda na yo ya vandika ka bongo yo na yebo yebanité esprit wana vandaka na monde na ye sphère donc sphère d'appartenance monde na ye azo ya vers yo azo zo biloko ezo utana visibilité azo rendre ngo physique visible à matérialiser yango po banda ko salela ekozala pamba te eza na ba prix à payer yango wana ba fo ba yeba ba jara ba prix à payer wana po ba yeba ko gérer bonheur ba ko pesa bango soki ba yebi yango te wana kozala ka pasi eza pasi faut expliquer bato ebele po ba yeba lelo bing ba kosami to zana jar wana te souci na biso to ide bato ba yeba nini wana kisi ya mbongo porte-monnaie nyonso wana ba yeba et puis ba yeba ko gérer yango yeba na komi na problème non à mettre mais na ba entité to esprit o ya tsenga na relation envers ba mais si otala rolandisama bande ko be bato ba kino yo ozepa nganga so tali aspect na ye mo za ba l'arte yo pesa mtu porte-monnaie magique yo mo za na ba mbongo te parce que bande ko poto ba benga biso ba luba bongo mais yango kutu bango fo ba mituna comment munganga zo ninga pesa mutaje sa mutugeno ngai ekosenga nango eloko te mais or yé moko nganga pourquoi zo gité pourquoi apesi famille na été to ba camarade na ye c'est que ça na ba condition ba condition wana yango senga bato poto fo ba yeba baza jana poto mindele baza évoluer pour mystique pas na biso to zo apprendre ngote mindele dès les bas âge bazo faire apprendre bana bango bonzambe na mystique pour bana ba yeba ko s'en sortir na vie nga soko ye vers nga na ko yebisa yo ba principe ya mystique tango lingi ba million c'est que bongama ko fongola robinet ya sacrifice mais tango lingi be ouverture na ba évolution okosomba babiloko zo senga fo bato baselo ba cérémonie bangombe ezali okosomba bangombe okosomba bantaba biloko nyonso na po faire évoluer yo kaka bongo non et puis mbongo epesa maka libela na libela te so na kopesa yo mbongo yebaka yango ezali contrat 3 ans 5 ans renouvelable nango ezalaka 2 fois troisième fois esuki wana parce que ndenge besprit otie bango comme baboyi pa na yo yebaka yango yo pe ko risque comme baboyi pa na bango et surtout ce que zolier ça est bien te parce que ça vice versa parce que monde physique est un reflet du monde visible voilà bandeko vraiment on va mi ba mettre pas le kuta ba comme trop hein oui pourquoi pas parce que ndeko zota lango okoyeba geno oya solo oya lukuta na ba dire na ba façon voilà mais au expliquer biso ba bible so ba eza pour nani c'est ozali dogme et la ritualité de la haute magie ils en a 24 figures deux en entité moko na 4 aba bengi ba fumé entité oyo azali égrégore moko puissant bokomona azali na yeyo ba fumé bokomona pentagramme oyo na sens inverse ils en a ba dimension biso to kota par rapport ya ba rite nango na ba incantation nango et puis tous en a ba sacrament la rose croix tous en a ba les armes magiques du succès musicien, mon théâtre, tout le monde a besoin d'ango. Nous sommes dans les alliés. Tous en a ba livre na biso ba sacrament il y a David. Ah après tous en a ba livre na biso il y a magie blanche. Ndenge moko na oyo, ndenge moko na livre oyo. Grand livre de la porte-bonheur pour grand livre de la porte-bonheur, tous les secrets pour favoriser amour, chance, argent, la santé. Et puis koto tous en livre na biso il y a ba bougie. Donc chaque service est en a bougie na o biso to c'est là. La bougie ezali, chaque moussala ya montou, au amour, au ouverture, évolution, protection, et en a jara bougie nango, na jara cérémonie nango, o yango, et ça là. Nous avons un livre nabiso, la poule noire. La poule noire, tout ça là nango. Exemple, montou papa koufi, bana babotoli bango lupango. Tout ça la cérémonie awa, na soso o to somba soso ya mwindu to 366 aiguilles par rapport à année mobimba 366 jours. Dès que côté sango na kati ya soso to que netologie cimetière to kundi par rapport à objection aux famille lingi et arrivé pas ya bateau botola ki lupango soit tiemo papa comme ko bimela ba papa leki ba botola ki lupango pour droit ezonga na bakolo na. O ezali les véritables clavicules de Salomon. Ils ont un grimoire. Ils ont un livre qui est mais quand ils ont mozindo.
nde yango esalaka mosala voilà yango esalaka mosala oyo tokomokende vraiment na suka émission na biso par rapport na bandeko balandi na si baza kososolama bato bakopose baquestion mosusu oyo baza na yango en tout cas bobenga maître ancêtre aza na ye awa bobenga bosola par rapport ya bademande na bino oyo bokozala nango mposa bandeko ebele tokomi na biso na suka mutu akomaka na voyage astral ndenge nini? Oui, voyage astral, un bon sorcier, un bon magicien, un bon pasteur. Ce qui a ça la voyage astral, a commis nos pasteur, a commis nos mystique. Voilà, tu as mission A. Tu as ça, hein? Tu numéro. Tu as numéro, quoi? Na kateka pona, et alors réponse de OPC va tout comprendre. Oui, un numéro d'ali plus 243 089 56 43 268. Okay. Plus 243 089 56 43 268. La prochaine émission, tu vas expliquer comment voyage astral est à parce que délivrance est à monde terrestre et à monde astral. Pour des solutions, il y a délivrance et yaka. Un bon mystique faut aller bako ça la voyage astral. Dans le commune astral, subdivision est ali, au voyez ba voinin oyo faut okende. Parce que tu as dans le commune wana, tu as la réflectrice entre guillemets purgatoire. Ba dimension qu'on est parce que bonheur, sexe, argent, santé, nous sommes allés dans astral. Nous sommes influence la planète Terre. Kuna nyonso eutaka poto pesa ngo bato ona mokili ba sepela pebe évolue. Voilà. Moi héritier Iboula, quand je vous dis que dans ma chaîne Nabiso Toko Sarate, Tolobara toujours vérité, rien que la vérité. Bandeko ba mega un peu ko importuner biso ko l'acception ni sapina musika makambo yango yo benga solola. Ko benga ngate numéro pe yango neza ba che yango na bande d'écran. Donc benga ye mokazawana boy solola. Parce que so comme pas na ngata ngo tuna ba détail, moi je connais pas ce monde. Donc yo benga awa ndeko yeba masolo ndenge elekaka. En tout cas bandeko o balobaka héritier Iboula musala o eza todo sala musala journaliste azala wana pona kozala informer to pona ko informer aussi batu o baza ba aveugle na monde oyo baza ko comprendre te quant à moi héritier Iboula je dis merci beaucoup na bandeko tout bazoti te akolanda biso na pesi mettre le noir mbote en tout cas tozana vraiment awa on a pesi ba mbote parce qu'on est toujours ensemble avec lui to benga na tout moment pourquoi tota ndenge makambango ekendaka na kitoko na elengi quant à moi héritier Iboula je vous dis au revoir je dis bye bye. Merci beaucoup à Hervé Bossitampene. Toujours dans ce montage, il faut sentir vraiment et tout le monde habite. On a qu'à matadi. Au lieu d'apprendre ma dessus. Na los. Tout le monde a dit Soki Nzambe Azondi. En tout cas, merci de nous mettre dans l'opportunité pénatan au Pessibiso na mokola lelo. En tout cas, merci à ces pénats de Rolanda. Babenga, Tikali na sima to expliquer bango. Voilà. Il y a tout même abisso pas même. Oui, tu as pu plutôt expliquer comment quitter et puis comment la dimension est parce que à côté de la dimension mususu azalaki muntu asali quadripolarité à côté na monde astral okobenga me foza na code na numéro na e pour ya ko répondre voilà tomonani Soki Nzambe Azondi na note play monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température.